Bon déjeuner de ce matin, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizuibino, boboto bondeko na kati ya mabota nabino, ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom matondo na bandeko na biso ya kimbangiste. Toute tendance confondue, bozali bienvenue na sous les baobabs. Vraiment, bandeko na ngai tozongi lisusu na kati ya bon déjeuner de ces matins mardi 20 combien? Aujourd'hui le 22 novembre. Ba jour ezokende mbango lelo eza mardi 22 novembre. Tozongi bandeko na ngai pote tosola mwa lisolo mwa muke ba ka otoyela kabino. Vraiment conseil ebele lisolo muke esalaka bien na bon déjeuner tant tokendeke musala. Bandeko na ngai ndeko mobali azalaki bandeko on peut dire une petite famille composée ya mwasi na mobali baboti na mite nzambe ye moko ayebi mwana mobali wana bazalaki même quartier na mwasi na ye. Donc mama na ye mama mobali na mama mwasi bazalaka ba camarades na quartier. Alors bakoli bamande peut que se fréquenter c'était juste maman nde bazalaki ba camarades bazokende nini baza bato catholique oke kosambela Maria losako nini nzela moko. Alors tant bakoli ndeko mwasi ma papa na ye akufaka bazaka na obana mike. Papa banga kufi mama banga tikala ki en tout cas botaka bana mibale. Papa banga tikela bango lopango mama banga bandika ko débrouiller na moi ndako moko baye kosala mwa wana ya ba locataire mwa mboka ba locataire mama pe zo débrouiller akolisi bana na ye kaka malembe. Ndeko mobali kuna pe bakola ki na bango bien mais bango bapusa na ki mwa muke bazwi chance batangi mwa pe bien après nde papa na bango ekokufa batikali na mama na bango mama pe abokoli bango babundani mwana ndeko mobali mama na ye asali nyonso aya na poto ndeko mobali aye na poto asali ndenge nyonso tosalaka nzambe papa mboli azwi mukanda en tout cas atali na poto atali amonaki mwasi azalaki na bizaleli ya kitoko lokola mwana ya mama ya camarade ya mama na ye en tout cas yebisaki mama na ye alobi nga nalingi nabala te mama na ye alobi obala ye mpona nini nga nalingi obala ye te parce que mama wana azalaki na jalousie na kati ya motema na ye abandeki kolingaka ye moko nde na groupe na bango abetaka toloki na mwana aza na poto alingai baninga mosusu te parce que azalaki na motema mabe na kati. En tout cas boyaki mwana na mobali bi pesanga ba raison oyo ozoboya abio te basi kuna na poto basili quartier mobimba pona nini kaka ye. En tout cas ndeko mobali wana aboyaki na ye pe koyokela mama na ye mais alingaka mama na ye makasi mais na likambo mwasi na ye aboyaki akei kokita na ki ake kokutana na fille wana basololi mama fille wana vraiment très contente asepeli ayebisi camarade na ye ezalaka boye tokoma babokilo mama mwasi mpenza très positive mama mobali siko azalaki kaka kobare kondima kaka na miso ya bato neti asepeli me na kati ya motema asepeli te eye kosala peke nani ndeko na biso wana ndeko mama libala eye kosalama ba démarche salami ndeko ye ndeko mwasi aye poto nde bavandi na poto na baoki ba 10 ans bazobota te bandeko bazobota te bazoluka mwana na ndenge nyonso bazobota te leo bakobi pembeni ya ba 9e année bakote ba vers asuka awa en tout cas ndeko mwasi asambeli penza makosambela mais soki azosambela mingi soko benda koti na profondeur ya mabondeli amonaka so balali na mbeto balali na mama bokilo. Donc mama bokilo mutazala na katikati na bango akangika mwana na ye emso azolota mama bokilo aosala ba rapport na mwana na ye. Mama bokilo wana banda ya na libala alobisaka déjà parti déjà Kinshasa soki ata fi wana ke kotala ye akolinga kolobisa ye te et puis kaka ata mfi yango kokoma ka bomuke te bon mama nga na bimi nazaki na programme na ngai ata fi wana bengaki apesaki rendez-vous tanga kokoma kaka akolinga na ye koyamba ye te ata koka oya kosombela ye te
au moins atikali kana Kinshasa na tanga zaki na Kinshasa au moins asali sali ka ba misala na ndako mama Bokilo na bandeko na momusu bazaka wana me mama Bokilo na bandako linga fi wana te l'air pa ye na poto akomaka kolukile ba problème so ekata mwana na ye asengi eloko eta alobi mwana bi bazana ngote ezaka ka fi wana en tout cas moi émotionnel na mobali wana balinga ni lokola liboma balinga ni bazana amour na bango mais mama Bokilo alinga te garçon na pe alinga mama na ye ke papa bango akufaka mama bango nda bokolaka bango donc mama na ye pasalaki aya na poto alinga mama na ye donc soki kaka fi wana lobine ke na loti mama na yo yeba bakosa pe mi 2 mois aolobisa mwasi wana te malgré balinga na akolobise lisu te akobanda kokipe ete même ikotouche oyo akotouche ete ti mwana mwasi wana kozonga lisu asengi pardon mwana mwasi wana akomi kutu kobomba emso aloti mama wana abombi emso akolota mama wana atindiki na mbeto akwei pena na mabele pe ya solo alamuki pena boma aza na mabele mobali na lali na mbetu ya zo se retrouver na mabele mais mama wana kaka mobali wana ndima akate siko tamba umeli mwasi pa isabi ma papa yo po nga vraiment kokeni ko sambela te to sambela to luka pasteur moko puisa to sambela parce que makambo boy so continuer tozo ke na hôpital nga na za bien yo za bien bo siko tozo bota te poale tozo bota te pona nini mobali wana pe na mutu na yo akene komeka mwasi musu na libanda rien mwasi pa kene pa mobali musu baza kaka wana baza kaka kobunda na kaka siko mkomsu pe bakeba bandi kosambela bandika kosambela kaka bazwi pasteur moko boye bandi kosambela pasteur pe alobi ok ba prière siko tosala ba prière mutu nyonso tu oyo asalaka bino mabe oyo ayebi ke aza na nzela na bino kombo na ye kokufa fo bozwa prière ya makasi botelema totelemisi baminduki ya nzambe totelemisi bamarteau spirituel donc bozwa biloko nyonso bamasheti mpenza tozokende kokata bato nyonso tu oyo bazosala mabe mobali kuta asambelaki na liboso te totinda mpe moto na nzambe mwasi wana bandika koprie na premier jour ye moko azoprie azotinda kaka bamoto pa mwasi wana azoprie na tongo nango mama na bengi mwana na ye pekisa mwasi na yo nazomona azobimelanga awa na kati ya ndako awa azobimelanga azokobwakelanga biloko ya mabe papa mama mobali na loba yo loba kolotaka mama nde asalaka mabe ndenge ni mama pakomi kolota yo kuna yo kozosala ye mabe bandeko komi na ndako sumu neti baye bakota na distraction pasteur abengi bangabi yo pe telema loba beta marto mutu asalaka yo mabe mobali pe mbako prière ekoteli yaya akomi koloba ya bandika alobi na simbi marto mutu oyo nyonso atungisaka libala na biso atungisaka vi na ngai na bota te nazala stable te naza kobete marto na mutu naza kobete marto na mutu mama mo papa wana meme mwasi na kamwe ndako ekoti prière papa marto na tongo na bango babengi bango mama Bokilo akoti koma donc avant de karaboy pan mutu ma tête pan mama kwei akoti koma moi garçon na ko sikoyo ye mwana mwasi na bi eza ba prière to salaki soki eza ye garçon na komi panité donc mama nanga kokufa mama oya botinga kokufa ba prière abi oui sokazo ayo mutakanga biso akokufa mama na minitio na isabino na koma papa wana azongeli pasteur sana lingi nanga mama nanga kufa te na préféré nazala boye mama nanga monelinga pasi sambela pona mama nanga lamuka sambela pona mama nanga ndeko mobali akei ko menacer pasteur donc mikolo ndeko mobali na pasteur bitumbo wapi
Koswa na o wapi. Bandeko na ngai. Ndeko mwasi na mibala lobime. Oyo ekomi nini. Oyo ekomi nini bandeko na nga. Botala niveau. Ya ba vie spirituelle. Na ba kati ya ba vie na biso. Ndenge ezali kokende li bandeko na nga. Tozala distrait te. Satan operaka. Tozala distrait te. Nzambe asalaka na tango na ye. Tango nzambe atelemisi na ba prière. Yaya telema. Yaya bunda. Yaya luka. Luka pasi na yo utaka wapi. Luka pasi na ezaka wapi. Tika distraction. Distraction eza malamu te nzambe na bomoi. Distraction eza mabe. Bandeko na nga. Biso batotelemaka liboso na bino. Emsu bokansaka totambolaka na distraction. Totambolaka na distraction te. Toyaka pona tolamusa bino conscience. Mais bato bazalaka mitema mabe. Oyo bakomprenaka stratégie na biso te. Yango bayaka sikoko telemela biso. Yango bandeko na nga yo muto komprenaka. Stratégie nini toya. Eloko ozomona réseaux sociaux. Biso nyonso oyo tobima. Tobima bandeko na nga. Ya bonzambe pe bazali. Ya bo satana pe bazali. C'est à toi ya kosambela. Pona nzamba lakisa yo. Nani azali ya nzambe. Tela ndeko mwasi. Avandi bambule bele na libala. Amona kengo lokola kaka eza normal. Akendeki pa baminganga. Baminganga mayele suki. Balobi bozala no malamu. Mais tango akoti yango na niveau spirituel. Nzamba ye kolakisa ye. Ke muto yaka kolala na mobali na ye ezaka yete. Ezaka mama bokilo. Mama bokilo ne a récupéra kama babiloko nyonso ya mobali na ye. Mama bokilo nde azalaka nango nyonso na kati ya nzoto na ye. Bana nyonso mobali ne fallait bota. Mama bokilo mta récupéra biloko wana. Azolota nde mama bokilo zo ba rapport sexuel na mobali na ye. Mama bokilo zo tindika ye. Ayeba kyongo na mabondeli. Ndeke yo pozotala biso. Soko tie mabondeli. Nzambe pa kolakisa yo. Ke muto natalaka état d'âme na eza ndenge nini. Muto natalaka atambolaka ndenge nini. Muto nga na pesaka mbongo na ngai nazozwa mbongo nga na salaka na pesaka ye. Azalaka ndenge nini. Nzamba lobi même na misala na biso. Même na ba vie na biso sociale. Okoyeba ke oyo aza ya nzambe, élévation ya ndeko oyo eza ya bonzambe, élévation ya ndeko oyo eza ya bodiabolo. Okomona pe lokuta na maloba ya ndeko wana. Akotambwa na lokuta, akotambwa na manipulation. Oyo balobi neti serpent, langue ya serpent, moto ya ndenge wana. Il faut bobanga ye, botia ye musika na bino ndeko nanga. Moto azotambwa na lokuta, moto azotambwa na manipulation. Moto aza na pitié ya baninga te. Azomona kaka ngai kaka. Neti mama bokilo. Azalaki na pitié ya mwana camarade na ete. Tala ndenge bazalaki ba camarade na quartier. Tala kutu ba kokoma na ba conflit. Ba mama ba komi na ba conflit. Parce que mwana mwasi azobenga mama na ya tout moment. Tala makamu nazomona. Tala makamu nazomona. Mama mpe abandi kosala pasi na motema. Mama na ye kutu bandeko. Pasi wane continuaka. Nalingaki na bosana mama mwasi akufa na souci ya mwana na ye ko benga tango nyonso mama aza malamu na libala ote ngana mobali na ngato za malamu mais tala makambo ezokomela biso tala makambo ezokomela biso mama na ya ne passé asila kotika biso pona pasi ya mwana na ye. Mama oyo aza na conscience, mama oyo aza na bolingo bana na ye akotika mwana na ye na mabete. Akotika mwana na ete amonisa batu mabe, akotika mwana na ete atambola na salite. Soko moni mama so tika mwana na salite, yeba ke yeba za na bo salite. Mais tala ndeko mwasi, tol mama na ye abande ko tambola na boboto bondeko, passe sala ki ya mwana na ye asila kotika biso. Même na Bible toza na ba Eli tango bana na ye batambolaki na bosalite bandeko na ngai, Eli esalaki epasi abeta front na se akufa. Mais soko moni mama azali ko tolérer ba bosoto ya mwana na ye bosala na mama wana attention boyeba ke mama wana azana misala mabe ata zoko bimisa alléluia ozana na munoko na ye yeba ke azana misala mabe. Tala mama mobali lelo azana kati ya koma prière ba pesa ki ya marteau ya mbeli ya munduki ya bombe na ka ennemi
et bombardaki mama wana. Lelo azana koma, mais mwana na e azana koyeba te, azana foi ya muke. Ayebi ke mama na yo, ndoki asoka aza mama na yo, ata aza mwana na yo, aza moninga na yo te. Parce que Nzambe ye moko alobi. Ndoki aza moninga na yo te, na moi azali mwana na yo. Physiquement azali mwana na yo, mais spirituellement aza mwana na yo te, akoki kosala yo mabe. Mama na yo na moi aza mama na yo, mais na butu aza mama na yo te, akoki pe kosala yo mabe. Alors bandeko nanga, to tambola na vie ya sanctification, to tambola na vie ya koyeba nani oko tambola na ye, soki otie molende pa Nzambe akolakisa yo, soki alakisi yo te akokimia et camarade wana kokima yo. Soki omoni mutu akimi yo sans raison, ya kolandela makasi te, na sala yo nini? Pona nini obenga kanga lisusu te? Pona nini na yo kakabino lisusu te? Ya tika bango. Cela veut dire que yo moko soki ke na sali eloko te, obengi mbala liboso pesi mbote, oyoki bango kilo, ya tika. Ko continue te. Ko continue te ndeko nanga, baye ko luko bazwi yo te yaya. Baye ko luko yo ba moni yo te, na tongo ba ozano esengo te. Ndenge moko ndenge mama bokilo azalaki. Na butu azo ko luka ndeko mwasi, azo koka yete, abandi ko yiba mde mabota ya mwana na emoko. Abandi ko linga mwana na mwasi te. Mais na moya lelo marteau, na moya lelo bombe spirituelle eza na kati ya mwasi wana. Bande konangai wana ezalaki ba conseil ya bon matin, bon service na ba o bazokene musala lokola biso, bonne chance na ba o bazoluka musala, courage 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 na ba o bazotanga bazana ba formation pour na lobby bango pe bakende musala. En tout cas, soki yo sala kate telema luka musalo sala. Eza bien pour la santé corporelle, eza bien pour la santé mentale, eza bien pour la yomoko, hein? Kutu pour la pension na yote kezala soki ndenge nini, parce que lobby na biso to yebite, mais présent na biso to yebi, eko sunga yo na makambo ebele, même raisonnement na yo yaya, et aux alusu qui va ite. Tana yo ndeko nanga, okoza sute okota awa na YouTube oyo finga, okota awa ufinga, okota awa ufinga, o mema malédiction na kati na ndaku na yo. Bande konangae. Pona kosukisa. Ebele bazolo bala danoise. Pona nini to sali live te, lobi na salaki live te. Lelo na sali live te. Nzambe nazoko épargner bana nanga. Nazoko épargner bana nanga. Ita nazo ba bana nanga. Bana nanga ya soule baoba. Na lingi bakota na kofinga te. Na lingi te bande konangae. Bokota na kofinga te. To komi kote à fin de l'année. Satan telemi. Na izoko épargner bino. Na banga kamutu te. Na za policier de la presse. Mais soki na monike. Na kosala live. Oyo ke bino boko ya boko finga. Nazoko boyi bo finga bande konangai. Satan za na stratégie ya mabe. Bondi melanga. Satan zali na stratégie ya mabe. Biso to simba me pa na Nzambe. Na lingi te bino boza na distraction. Yango bomoni ngai na doze ba live. Boko landa ngai na ba audio. Pona bo finga te ti mutema na bino eko sepela. Eko kita. Mutu ako tinda biso azate. Toko banga pe mutu moko te bande konanga. Ke mutu moko tinda. Basala live. Bokota. Boko zwa enka. To boyi enka ya bandoki. Na boyi kolia mbongo ya bandoki. Enka wana bako ya kokota. Mbongo ya bandoki. Eko zwa pe lokote ya malunga. Soki bakoti enka boye kofinga. Boye kofinga bande konangai. Mbongo eza na tina te. Soki ko bimisa 20 euros, soki 10 euros, 40 euros. Ata kote bimisi 50 euros. Eza rare. Émission comme na 50 euros. Allez batuba kota na lifilo. Te. Wana boye binga musala na yaka kosate.
na kosala mote na fungola. Non, 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 non. Boza na kimia. Nzamba kosala. Ta yango ekoki. Pona biso. To yeba ko kwisa ba Goliath nyonso. To yeba ko kwisa ba Elima ngando nyonso. Surtout ba Elima ngando. Oyo bazali ba ngando. Mais baskoma batu. Pona kwa ko melaka batu. Spirituellement et physiquement. Kwa appauvrir peuple. Yaya olongwe na mboka na bino. Na Congo. Oye na poto awa. Mboka mupaya. Ozui opportunité. Ya kosala. Ya kozala bien. Mais yozo ko saisir mbongo te. Parce que Elima ngando moko boye. Azawana. Azanga kate. Nyonso to. Azala toujours na problème. Ce qui problème anda koute. Problème à libala. Ce qui problème à libala te. Problème ya bana. Ce qui problème à bana te. Problème à diage. Pour na bo bimi c'est la cap toujours. Ou bien anniversaire. Toujours bande qu'on a un problème. Boye ba ko raisonner. Ce qui problème était à comme mbeya sans adresse. Donc vina bino mobimba. Boko zala esclave. Et où tu wapi? Et où tu peux na ba famille na bino. Il faut qu'on prie qu'on kanisa. Eza nini ngana yana poto, yo yana poto, osalaka, ozalaka bien, na mukie na yo, au fouti facture, au fouti assurance sa voiture, au fouti boy. Mouta kote apè sa kala zate. Mais boni yo comme asko esclave ya mouta. Oyo tango mususu, alekyo na force. Azana makolomi bale ta musu yo handicap. Azana makolomi bale, azana musu azana mwana ou bien mwana te. Mais yo zana bane belé. Mais ozui vina ona corps na yo opesi nzabo bande konanga distraction te. Donc ozongi la ba live. Ekufaka te. On est là. Moto akobangisa biso azati. OK? Vous allez forte. En tout cas, bon matin, à bon attendeur. Salut. Je vous love. Maman Emilia, moi c'est pata papa Gaïta Bambote Ebele, maman Sage Bambote na Ebele, maman Esther na Katia Suisse, Yayo Yangwana, Gisela, ma fille Bambote Ebele, Iguette na Katia Belgique, moi nananga Bambote Ebele, Ebele Bozali na Lingibino Mingi ba live, ba béret rouge, ba liboma ya essai, bino nyoso Bambote na bino, ba niao. En tout cas, Bozali Ebele, vraiment, maman Ariette Bondo, maman Clotilde Bondo. Talande to sa la famille ya kitoko. Bande konangai. Bana nanga boza Ebele, baleki nanga boza Ebele, joli batimisa. Bambote Ebele, bonne chance, ma fille. Vraiment, boza Ebele, sona bani kotanga bino. En tout cas, live. Ce qui n'a pas été combo, te ko regretter. Emilia Ndombasi, Emilia la danoise, Bambote Ebele. Moi, je docteur, la reine des abeilles, la Katia, Canada, Yope Bambote na yo. Vraiment, bande koboza Ebele la lingara bino mingi cité de l'univers. Oya soutenaka toujours chaîne, like. Ah, te boza Ebele, talande na zotanga bakombo na bino. En tout cas, boza Ebele, tout ça pena Janine, la Katia France, vraiment la femme très, très douce du monde. Bambote na yo, vraiment boza Ebele, vraiment. Boza Ebele, maman Mbeli, maman very. Ah non, boza Ebele. Boza Ebele. Et puis, ba membre nyonso ya sur les baoba. Natangi kombono be natangi tenalinga bino mingi. Bambote na bino. Vraiment bambote na bino. Merci beaucoup na ba encouragement na bino. Merci na amour nyonso bolakisaka biso. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.